Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à www.tolonacet. Ici à Tolonacet, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nakutani na moko ba grand frère. Oba yamba biso na poto. Oba lakisa biso ke na poto ba tambola kaboye, na poto ba sala kaboye. Tonton Kevin, mais tukuteni na tristesse. Tukuteni na temps oyo tokoyi ko sola peut-être temps musuma solo mususu te. Mais tukuteni na sangwa mawa. Tozo kabola biso surtout mawa na famille na biso ya bandeko na biso nyonso ya maison mère et ya Noël Ngiama makanda we ranson o aza papa pona ngai. Tonton Kevin tukuteni wana monki. Nina yeba mukulu kaki ya kindu ya kufinisa nani abela. Respiration c'est à qui mis sur les Jeux olympiques respiration est bien. Il y a qui hôpital non sur le quai. Tout vu appel il y a non pas ta les guérisons pas la base. Donc nous prions là qui de comme on a maintenant on va nous solo à part ne m'a pas ta ils en a abbé Moko professeur à ouais, la Belgique. La Belgique toujours. Abbé on a actif, je sais pas, prêtre Moko en Belgique, à la Solari, Stalingrad, non le garde. Prêtre on a bien qui change la prière, qui nous doit faire une chose. Pour ça, le prêtre qui change l'hôpital, les jours avec le monde. Moi, tâche entre le cœur et la première. Ok, l'hôpital, Bamonyango, bâtir la sonde. L'équipe de venir, comme Colombia, à zone de pied. C'est bien de l'équipe. Après, on a passé dans la zone de la c'est bien plutôt. C'est fait qu'il y a un problème. Voilà, il y a plus Qui a chuté. Dit-il que
Comme à nous, on s'est marié aussi avec la Belgique. On a participé à un mariage, je suis resté avec donc responsabilité makambo nyonso aza yo mama soutien mpona ya noel bandi lelo te sikoyo mpona barimer nyonso to tozoyoka bato mosusu balobi za famille bambonga lopango mais kote mosusu publike ezolobaka eza ya noel eske monde anti ezotala yo eloko nini okoloba na bato nyonso bazoloba n'importe quoi mpona nkombo ya noel na moto wa moto sikoyo papa mpona peuple nyonso biso toza babikela mwa nzambe mais tokomaka bana na nzambe tant toyambaka jésus christ comme seigneur et sauveur okoti nzambe na centre vie na yo nde tokomi sikoyo bana na nzambe mais sans nzambe toza bikelamu comprendre merci na rectification seigneur nasolobaki bikelamu ya nzambe au mon exemple ou à petite sœur na biso bengaki bavese babete sauvage baboye lelo mama pasteur soki tokolanda exemple ya mama évangéliste en tout cas naosepela mingi po susi na ezalaki mokola suka
biso nyonso oyo abinaka ndombolo oyo abinaka rumba oyo abinaka nini tokota na lola mais po tokota na lola ezaka na nzela moko nzela oyo mama paster alandi elekomosi. Merci Merci monsieur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à www.tolonase.tv. Au monde ndenge papa biso Kevin Lobi, yem tazana responsabilité ya makamunyo surtout ya boyeba kozwa corps ya bien-aimé na biso yaki tozo tala un jour asuka lelo lobi ekoti na avion ekikini. Bana kini ngolela yaki, fanatique à maison mère ngolela yaki, famille ya maison ya yaki to ngolela yaki ndenge biso pe na poto famille musicale na ye na pepe nyonso totoleli yaki ya Noël mes condoléances, ma pata, mes condoléances, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Check Eli Yanzambe, la main magique, Eli Yanzambe. À suivre.